Bonjour à tout le monde, bonjour à tous nos abonnés, bonjour à toutes les personnes qui suivent l'association Louange Solidarité. Vous êtes aujourd'hui sur notre plateau de télévision de l'association Louange Solidarité, votre chaîne à vocation humanitaire. Voilà, merci Nabalandinio surtout la télévision. Il y a Mama Asso TV, Yeo Liboso Nabiso, Mama Asso TV, après Sibison surtout Mbo TP, alors bien encore que son est bien. Donc voilà, merci na mokolo ya dimanche lelo le 9 août 2020. Toyaki boni kotalisa biso masolo oyo ezali koleka ya pasi na kati ya mboka na biso Congo démocratique. Et puis awa aussi na kati ya France, toujours na milieu na biso ba congolais. Avant toute chose, topesi lokumu kembo pe masanjo lezo na nzambe o azeli mokeli na biso na likolo na se. En tout cas, na invité biso surtout ya koya ko s'abonner na chaîne na biso Mama Asso TV. Kuna ezali chaîne moko eza vocation humanitaire ndenge ezalaki na libandeli likanisi ya liboso, mais lelo tokotisi masolo ya ba religion, tokotisi aussi masolo ezali ya ba culture na biso kat na chaîne oyo. Vraiment beau soutenir biso pourvu que chaîne oyo mosala ekende liboso, parce que toza wana pona kosunga bandeko na biso o balalaka na babalabala awa na kati ya France, tosungaka bango na oyo etali ti ya tongo, donc petit déjeuner na kombo ya association Louange Solidarité na Paris. Yango to na posa lisungi ya tout le monde, parce que tango ozosunga biso na ko partager ba vidéo, na ko s'abonner, na ko tika ba commentaire, esali ki bandeko mosusu ba ebite bazotala biso bakoki kozwa likanisi ya kosunga bandeko na biso ata na 1 euro 2 euro o bilamba oyo epasuki oyo ezali propre, ezali malamu mpona kokoka kopesa biso pourvu ke tosunga lisusu bandeko na biso mpo toza na makoki te. Wana natikeli biso bokende kosabone na chaîne na biso Mama Asso TV, bofinaka toujours ngonga, parce que tant que ça la kaba vidéo ekomelaka biso na bandako na biso na kimia. Bongo na ye lisusu maintenant kozongela masolo na biso ebandeli ezalaki ke toye kosolola pona liwa to baliwa ya bana na biso ezokomela biso na mabota na ndenge moko ya mabe. Pona kokende mosika te na ye kopesa lisolo oyo ya bana na biso bakufeli na ba Congo kuna na précisément na province na biso kuna ya ba Congo na bamboka na biso ya kati ebengami na kombo ya Kinzamvwete. Bandeko barandi, en tout cas na kosolola lisolo ndenge lisolo epesa melinga na bandeko oyo bakutami na mboka na ngai na yo Congo démocratique, nde basololi na biso babengi Mama Asso na chaîne na biso na bino ya Mama Asso TV pona koyebisa lisolo oyo esali pasi na mabota. Mama oyo ya biso ya congolaise, ndeko na yo nanga abotaki bana na ye, aza na bana na ye ba jumeau pe aza na bana na ye misusu. Bongo ba jumeau wana bakokisaki na mbula ya 23 ans. Na 23 ans wana bana bakomi pe koluka kosala pe vie oyo ya bango, bayekolaki kobeta miziki na bango ya bajene nde bamesana kosala kaka. Bayaki kokutana kaka na producteur ndenge bajene surtout baza na posa ya koevolue, bakutanaki na producteur moko aproposaki bango ke akoki komema bango na mboka na biso ya ba Congo na Matadi po aproduire bango na ide kaka ke musala bana bazosala ekende liboso. Na yango bana pe baboyaki te na kosenga wana, bakangaki pe bisaka bakotaki na mboka ya Matadi elongo na producteur na bango. Kokoma bakomaki na mboka ya Matadi, ekutamaki na makambo oyo ya pasi biso na bino nyonso tokutani nango na mokili nyonso to na mikolo eti koleka ya maladi ya coronavirus. Ndenge coronavirus ekutamaki wana esali ke
ba programme nyonso basalaki na ba publicité na bisika ya kobeta miziki na nyonso tu ekotaki mai po mibeko epesamaki esengelaki kokanga banzela nyonso tu kokanga makambo nyonso na misala. Bana baza ba jeune bajimo na biso babengami na kombo ya Mars na Percé. Baza ba jeune bamonaki ke baza bakourage bakoki kovanda bongo te ti mokili kozonga na kotambola normal. Bamonaki ke koza na mboka oyo bazali matadi na kokota na mboka eza pembeni kinzamvwe te bato bazosala mwa bato ya kosomba mwa loso mwa lipa mwa kwanga mpona koya koteka na matadi ezosunga. Ole bavanda bongo bango mpe bajoue aussi ya kikourage comme bandeko nyonso tu bakendaki na kinzamvwe te mpona kosomba babiloko baya koteka na matadi wana selon ndenge bandeko ya Congo babengeli mama Asopo baexplikenga. Bana wana bayaki na place oyo tobengi parking biso toyebi na Congo nde tobengaka esika bazwaka babis bacamion babiloko nyonso tu bakutanaki na bato oyo bamemaka bamoto mpona matadi mpe mingi moto eza malamu mpo banzela eleki bangomba mingi. Basolaki na bato bamoto ke tokolue bino mpo bomema biso na place boyo tokende kosomba mwa biloko. Bayokanaki nde baluwaki bamoto wana bango mibale baza mapasa bakendaki na mboka wana kinzamvwe te mpo basomba biloko. Eloko nini ayaki koleka ntango bakomi kuna moto oyo amemaki bango eza lokola achangele bango makanisi akei komema bango na mangomba ya mabe na mangomba ya bato balingaka kosakana na bomoi ya bato kosakana na bavi ya bato kokoma na mangomba wana kolakisa bachef oyo makanisa mabe ke bamapasa oyo balingi babotola biso bamoto na biso bakomaki meme kolela. Bango bachef wana oyo ya mangomba ya mabe bayokelaki bato ya moto balingaki koyokela bamapasa na biso te bazalaki na age ya 23 ans. Bamapasa na biso na bino bamekaki koexplike lolenge nyonso tu ke situation eza bongo te me moto koyoka bango azalaki te. Esali ke babandaki kobeta bango. Babeti bango bamama batata imaginer la souffrance. Babeti bana ntango nyonso tu ya mokolo mobimba. Batiki pe bongo te bazeli molili ekota bake kobwaka bango na zamba wana nde basopelaki bango mazuti babwakeli bango matiti batumbi bango ndenge batumbaka poubelle. Esalaki pasi esali pasi makasi. Yango wana batata bamama tozokoloba kobota ko eza pasi komema mwana 9 mwana libumu mpo moto mosusu akokatela ye bomoi na ye kaka boye na age ya 23 ans. C'est vraiment difficile. Kozala mama oyo nga nazali liboso na biso so bazali kolanda nga esalaki pasi makasi. Ndenge esali pasi komona na nga nayebi te réaction na nga soki eza mpe ya tout le monde. À chaque fois nazomona bafoto ya bana wana na bareseau to bavideo miso na bango ezokolobela nga comme si bazo réclamer quelque chose. Mais quoi, je ne sais pas. Ça fait vraiment mal et puis moko na kobanga. Na vie ebongaka toyoka nazalaki maladi azalaki kobela nde lelo nzambe alobi non asouffrir nazobomoi na ye mpo apema. Tokolela tokomona pasi mais au moins toyebi ke nzambe adeside bongo esalama. Me ya koboma moto azokotala moninga azolela na moto yokangi misu ozotala, ça fait vraiment mal. Vraiment toza contre eloko wana. Yango wana naye kopesa mwa moke toli na biso bamama oyo toza baboti. Bosenga na ngai ezali mama nyonso esika ozali oyo oyebaki sango oyo na oyo oyebaki te oye koyoka yango tobondela mpona mama oyo abungisi bajimo na ye mibale ya 23 ans. Baza bana na biso, baza bana na ye bape ya biso parce que mwana azalaka ya mutu moko kaka tango aza na libumu. Mwana tango asa bina mokila ko mwana ya mutu nyonso ndenge lelo tozolobela makambo oyo tozoko dénoncer yango po eza mabe parce que bana wana bazali bana ya tout le monde. Baki bana kaka ya mama moko wana te. Max na biso na Percé.
yango na sengi na bandeko nyonso tout porter mama oyo ya bajimo na mboka na biso Congo na maboko ya Nzambe eke Nzambe vraiment ya bolingo abonda motema na ye asimba vraiment motema ne soulager la douleur parce que douleur eza tellement makasi Nzambe aleka vraiment kopesa kimia kati na ye pe na libota. Pourquoi nazo insister mama? Parce que biso ba mama nde tomemaka la douleur wana biso toyebi yango. C'est vrai ba papa pe bazali bakoka pasi, mais maman ce n'est pas pareil avec papa. Dans le sens que yon to menu mokumba nyonso ye mutasai surtout boyebi biso ba mama na ko expliquer mingi te po to yebi. Vraiment to bonde la pona ndeko na biso, vraiment Nzamba pesa yeki mais puis justice ya mboka esalama pona likambo oyo. Bana wana peso ki ba juger bango basali mabe ba bomba ninga. L'État a jugé bango à la justice na yeso ki yo kozana punition apesa aussi punition po ba oyo batika limbala sima bakoka kosala susu eloko oyo te. Po soki totali na ba étranger bana so bazana libanda mikile belebele bazo boma biso lokola basoso parce que za ba mboka na biso te. Bongo biso susu na kati ya mboka na biso moko to ya lisusu ko bomana eza malamu te eza lokola tozo basusu te esika tokokima esika nini tokokende eza pasi. Congolais esengelo linga ndeko na yo congolais parce que aza ndeko na yo makila na yo nyoso na yo esengeli to lingana na bosolo. Lelo toza tellement na makambo ebele na kata mboka na biso bandeko bozola nanga de partout. Toza na ba souci ebele ya ko arranger ya ko réparer na mboka na biso Congo. Biso moko le tozala bomoko ini poto kwa ko combattre to kwa ko silisa to kwa ko bongisa ba situation musoto wana na kati ya mboka na biso Congo ensemble. Tozotika yango tokomi kokende ko bomana biso na biso tokomi kokende ko beta na biso to ko avancer ndenge nini. Na lingaki na loba boyi Satana azalaka wana pona ko perturber bana na Nzambe. Le peuple le peuple congolais toujours souffrir parce qu'il y a quelque chose de bien et bomba mina simana biso parce que Bible total sabiso et le konso o etungi samaka. Ça veut dire de promettre quelque chose ya malamu plus tard. Alors tokoka koza vraiment na discipline tozala vraiment na ba distraction te tozala penza tout droit tolande makambo oyo tozala ngoma ya beaucoup ya kosala besoin pour na mboka na biso ke to boma na biso eza kitoko te wana dia ba yote so ba distraction ole tolanda makambo oyo tokolanda ya malonga po to bongisa mboka na biso po to luka kimia biso na biso surtout tokomi ko bomana ati biso trouble to bomana po to bosana oyo tozana ngoya malamu to bada kosana na mabe to kota na mbuyema moye to landa suma malamu ezate. Pourquoi na lobi bongo te parce que liwa ya bani za malamu soki lelo na eli bosu na biso parce que pasi na motema ezo salanga pona bana na biso. C'est vrai na koko na pasi na mama oya boti bangote mais baza bana nanga baza bana na umto zolandanga baza bana na biso surtout ça fait tellement mal de rabine bandeli comme na ngai photo na bango à chaque fois nazo leka motema ezo panzana et puis miso na bango ezo sala lokola ezo senga quelque chose. Donc quelque chose wana ezo lobake justice et ça na pona bango parce que bazaki ni miyibi ni bazibasi ya bato ni babukeloka mutu ni baseni bakendaki komi lukela pona bango pona venir balingi bavanda bafainéant te balingi bazala pe courager comme tout le monde basala eloka malamu ole bakende koyiba bakufi innocent tangu makila wana esopani ya ba innocent Nzambe na likolo akotika te lolenge moko justice aussi ya se ya mabele esala pe musala pona bana obakei oyo pe babomi baninga bazaka ka bana na biso bango nyonso bana na biso parent akabulaka bana te parent asalaka justice na ye ezala vraiment ndenge moko tango yo sali ndeko mabe tango yo sali mabe na ndako nsi bo parent ajijaka eloko ezala ndenge moko. Alors biso pe bato ya justice na biso bo juger likambo oyo vraiment malamu pour que molimo ya bajimo et pe vraiment na kimia to sengi vraiment bolingo ezala bato ba ko juger likambo o ba juger ngona kimia po mama ya percé pe merci azwa pe
kimia po soki justice ay malamu te vie ya ndeko na biso ya mwasi mama ya bajimo o ya Max pe percé akozala quand même na kimia te po komona ba négliger mémoire ya bana o ya ye. Bongo na bandeko na biso pe oyo bazali kosala neti ba marche pona bandeko na biso bakufi bajimo. Vraiment bandeko nanga to sengi bolingo eleka na kimia. Eleka na kimia, ce n'est pas parce que bobangi mutu te. C'est parce que vous avez respecté mémoire. Il y a des frères na biso, il y a bana na biso, il y a des neveux na biso, il y a des noko na biso, percé na max. Et ça vraiment que to lini midi mo bango ke na kimia to respecter yango. Donc marche on est pour ça les salama eza pona mémoire na bango pona ko rendre bango hommage et non pona ko bunda. Bandeko oyo yangai ba Congolais ba ko kanisa likanisi ya kokabola bikolo eza malamu te. To sala ndenge wana te po bana wana babomi baninga po baninga wana baza ekolo songolo non. Selon ngai ndeko na bino ndenge nazali boso motema na ngai nzambe motayebi moto nyonso to aza Congolais po na ngaza ndeko na nga. J'espère que eza pendenge moko po na biso nyonso ba Congolais de partout. Tolobaka Congolais lingaka ndeko te, moi je pense que tant tokuta na étranger to tika na raté. Et puis soko moi likamo abe po na ndeko to kotaka pourquoi parce que to senti kaza ndeko na yo. Lelo soki oyo wana ya mboka mususu babomi bana ya mboka mususu c'est pas parce que wana ze mboka mususu wana mboka mususu non ezakaka milimo ya buzoba milimo ya pamba bana bazangi conscience bazo sala makambo moko eza ya pamba ba acte moko eza na sens te yango ekuta meli mais to sangisa te to kabola te parce que ekolo oyo parce que ekolo oyo en tout cas le kwa to longola ngo ponga yo nazo kosola awa naza muluba te mais nazali pe na ekolo moko ngana koko pona te parce que naza congolaise comme yozo talanga ndeko comme yozo landanga pona ngai to zabandeko et puis nazalaka fier kozala congolaise parce que nzambe atindanga na mboka wana ayebi le pourquoi ndenga tinda pe yo ndenga tinda pe ndeko songolo na mboka Congo ayebi le pourquoi. Alors toke na likambo na kimia biso ba mama toza na deuil pona bana na biso to bondela vie kimia eleka na situation oyo bana na soba kundama na kimia nyoso tu. Mama ya Max pe a percé azo pe kimia na maloba kitoko otoko kotindela kaye partout ozali même na ba message na biso to luka vraiment kimia bana basali eloko te c'est vrai bato babomi bango basali mabe eza condamnable basali mutu moko ko sepe nango azate soko sepe nango se koza motema mabe ou se koza mutu makama mabe. Mais to landelango na kimia totika justice asala mosala na ye to lela bana na kimia to kunda bana na kimia poko mone longia bana wana izola soki bazaki bana kimia. Alors to kunda bango na kimia to lela bango na kimia mais soki pe ba kufi lelo c'est parce que nzambe na lola andimaki esala ma modèle wana parce que nzamba lingaki te enge ko sala na lolenge mususu tamusu bana yangai ko échapper na la mort ndenge moko akanisaka na nyoso tu to pesa nzambe azala toujours mokonzi na nyonso na ye ko pesa encore nouvelle nanga lisusu pona ndeko na biso lisusu ya congolaise na mboka ya reine awa na France aussi akufelaki mwana na ye ya 16 ans jeune fille moko penda ya kitoko mwana koli mingi mwana azotanga awa mwana azalaki na avenir na ye vraiment devant bana kaka ndenge babimaka bomoni ndenge moye bimi lelo le 9 août moye baki pe makasi jeudi oyo ezalaki ya 2 semaines euti koleka bana bazali kosakana na libanda kosakana na bazosakana na baninga ezalaki na kata park musika mingi tena bandako na bango nde bana na retour bakomaki na bango na suka penda bazonga na bango ndako oyo ya biso congolaise ya 16 ans na ya mondele baza baninga bana peka bya âge moko nde balobaki bakende kosukola makolo po bakende po bazwaki poussière na makolo bapusa na laki wana eza laki oyo leta si akanga alinga même pas mutu moko akende kosokola po ebomi déjà bana ebele. Selon l'explication batamboka wana mwana ya biso akufi akomi lokola 4 mwana na kati ya laki wana na mboka ya reine ana na France.
nde bana wana mibale ya mundele na ya biso ya congolaise mutu mundu bakendaki po basokola makolo bakomi kuna na baje ya bana na ndenge bana ka bazaka ba innocent oyo tombolanga oyo biso le bio yo memanga yo mundela bio pe memanga na baje na bango oyo mundela tomboli ya biso amatisi na mapeka oyo biso pe na kosakana na kobana kozanga ka conscience lo bitombolanga likolo otombolinga bien te leta to tombola oyo biso likolo mbala moko ba glisser bango mibale oyo biso akwei na ndenge ya sima na kata mai wana esalaki pasi mundele tanga moni bongo ali kotika muninga neti bazaki bango mibale alandi ye tango alandi ye na mai abandi kobenda ye na banzi biso soki toyebi makambo ya mai ezalaka makambo komplike moninga oyo akotaki ya biso ya congolais akomi kosalisa azobenda pe oyo ya mundele parce que azobenda pa kelete mais azobundana na souffrance parce que c'était trop dur. Donc mundele tanga comprendre que pas ko kende azaki mo makasi na konager abimi mbangu aye ko benga batu na libanda tango baye ba kokuta baluki mwana ba monte ko maki trop tard nde mundele azoki choc asalaki crise a perdre connaissance akotaki koma par rapport à makambo wana nde sali pasi ngai yo nazo na bino liboso mama so nazalaki na enterrement wana na vendredi awa uti koleka pour accompagner libota na kombo ya association louange pe na bandeko mosusu toyebani na kati ya famille ebungisi mwana biso ya mwasi il y a 16 ans na mboka reine soki na beti lisolo oyo ce n'est pas pour toyoka kaka to solola to seka non ou bien toyoka kaka non ezala aussi sujet na biso ya prière pour na ba mama oyo bazobungisa bana na bango to mama zaki na ndaku azosala misala na ye makambo na ye ebike mwana ngaza libanda azosakana akozongela nga na ndako amona bakomi koyela esango ke mwana aza ya kokufa. Vous imaginez ba maman comment ça fait mal, combien esalaka mal ozozalika mosusu belo lika mosusu yango wana kobondela mpona bandeko na biso eza très important. Mama oyo ya reine abungisi mwana ya 16 ans ndeko na biso congolaise. Mama oyo pe ya Kisasa abungisi ba jimo na ye batumbi bango bazotala ndeko na biso ba congolaise. To bondela mpona bango eke nzambe na bomoi abonda mitema na bango a penser vraiment là où makilezo kotanga parce que tokoki kosolola na bango tokoki koconsoler tokoki koloba oyo tokoki parce que il faut to solola mais soki nzambe atie loboko te ekozalaka pasi yango ba mama na lobiti que to sambelaka te mais to mettre makambo nzambe vraiment en pratique très bien parce que maman batelaka libota maman batelaka bana maman batelaka nyonso to bondelaka mpona bana na biso to bondelaka mpona mabota na biso vraiment to wumela beaucoup plus na mabondeli ke na ba n'importe quoi ezosala pasi komona ba acte moko ya kitoko te boye ezoleka kaka entre bana na bana. To se poser ba question maman avivaka na loyenge te maman salaka n'importe quoi te maman faut kozalaka vraiment maman ya discipline parce que biso moko ba maman so toza déjà lelo na banda ko tambosa vi malamu te lobi to boti bana basi ni baso basali n'importe quoi moyo pekisa ekozala te moyo pe ça peut conseil ekozala te donc yango wana na yaki na bisolo oyo ya pasi pe ya mawa ekomeli biso ba congolais bosenga na ngeza likaka ke kimia eza na mikolo nyonso moluba za te mokongo za te mongala te moswahili te toza bana tata moko ekolo moko lisanga moko totika kokota na distraction moyini alingi apanza biso mpona totendre ma mission na biso tozoninga tosala te mpona mboka ebonga parce que vous avez bien ezotangisa biso ke une fois boza na unité makasi l'union eza makasi esalaka ke mapamboli yaka ba bénédiction makambo etambolaka bien mais ntango boza ya kopanzana nyonso bokoki kosala esimbaka te parce que tozoyokana te yango monguna azolinga abakisa lisusu na mboka na biso Congo tosala très attention tokangama toujours na bomoko ce n'est pas parce que oza congolais aza muluba aza mongala aza ni toza batu to sépara non toza batu moko to luka to sangana tozala bomoko
mwana oyo bana bakufi ba jumeau baza bana na biso soki to sala marche mu Congo te muluba te mungala te moswahili te to sangani biso so tout toke ko sala marche pour la mémoire ya bana na biso et non to sala marche entre ba Congo to sala marche entre ba luba to sala marche entre ba swahili et za division toujours kota na ba distraction encore moins to sala makambo ya malunga o tozo landa depuis to banda na Congo pour na mboko neza la libérer et kozala te. Vraiment tout ça là très attention, diable ayebi ke kalate na Congo wana eloka malamu ezofungwama siko alinga sala nini apanza biso mitu atia biso ba distraction yo kende gauche yo kende droite pour tout ça là vraiment focaliser la même esprit te. Tout ça là très attention. Ngai mama aso koloba nange ezali kaka na mama ya Mars et Percé nzambe azala na yo kimia na nzambe bomba motema na yo mama nzamba ayebi pourquoi ba jumeau na biso bakufe lolenge wana c'est difficile mais tout ça la nini lokumu ke masanjoli ezonga epa na ye moko kolo oyo apesaki biso les jumeaux oyo pe a récupérer bango na lolenge oyo esali pasi tant que bana oyo basali buzoba bakonzi ya mboka bazela bango solution bapesa bango vraiment l'éducation afin que lobby et bandama lisusu te pe nzambe akutana na bango pourvu que na nzela likambo oyo ete ya bato mosusu bayeba kolanda nzela na nzambe parce que soki bato babomi Mars na Percé il se fait que eza mbala liboso baboma bato te eza lolenge basalaka mais nzambe oyo abomoi atikaka likambo te atesali 3000 ans atesali bambula boni un jour fois bimisa nda bimisi bango na poisa na nzela ya Mars na Percé po ete bapeuple no batikali bazwa kimia nzambe asalaka likambo toujours na cause moko quelque part peut-être Mars na Percé nde bayeba libérer ba oyo batikali na makambo surtout parce que bapepe ko boma bango ba bombi lisolo bombami et que bato mabe ba continuer mosala na bango mais nzambe na lola lobi ekoki ko continuer te pour ça na makila mususu ba touchaka te en plus ba jumeau ndesali ke makila na bango egangi ebimisi basekele nyonso oyo ebombama ndenge tozoka na baloyembo bandeko na biso basala nzambe bazoyemba ke liwa eyaka na makambo ebele liwe panzaka basekele ebele liwa efongolaka pe miso bato mosusu makambo mosusu bandeko komona te bandeko koyeba te efongoli miso ebimisaka basekre oyo ebombama bozomona nzambe apambola frère na biso Clovis na nzembo oyo frère Clovis Makola vraiment nzambe apambola opo nzembo oyo edifiaka mingi babomoyi na biso donc liwa eyaka na makambo ebele nzambe ayebi pourquoi asali makambo oyo vraiment tobondela mpona bandeko na biso mama oyo abungisi mwana na reine mwana ya 16 ans jeune fille et puis na mama na biso oyo aza na mboka Congo abungisi ba jumeau na ye nzambe azala na bango asimba mitema na bango biso pe bana na biso ya mibali to ya basi tokeba na etamboli tokeba pe na bakamaradi de gauche à droite tokeba pe na bakonseil ya mabe lelo bana mingi bakomi moko luka nzela nzambe parce que kimia nde esalaka ke etambusa bomoi na malamu bana na biso boluka kimia c'est vrai na mboka na biso situation eza malamu te tokoki kobwaka kano tuka te parce que situation malamu te na mboka nde na komi moyibi nde na komi boye nde na komi koboma nde na komi kosala boye ntango ozosala bongo moyibi to koboma to kosala nini kosokisa ozobebisa avenir na yo parce que mboka ngo pe lobi ekoki kobonga soki ozobebisaki yebisa ngai okosala nini mpona avenir na yo ya lobi ekozala pasi. Au contraire, esika pasi ezali to gumba mabolongo na se to tia moto na se to senga mawa na nzambe ekita eke pasi wana esila biso to mona clair pasi ekomisa biso bana biso to miyibi te pasi ekomisa bino to bana biso bandoki te ekomisa bino to bazoba te bata bisimba simba te bomi yokela mawa na biso ba mama bokela so ba mawa ba mama mawa bokela ba famille mawa yo moko petala vie na yo lobi soki makambo ebongi soko somi bebisaki okosala nini okende kolukela wapi na banzi to suki wana nzambe apambola bino bokende encore ko s'abonner la chaîne na biso Mama Asso TV
masolo eza ebele kuna. Soki bomoni boza na ba question, boza na ba conseil ya kopesa, bo hésiter te, bo benga biso na 06 48 44 77 60. Toza na émission to parlaka sur les associations chaque dimanche na 17h ya Paris. Soko mo oza na lisolo moko, oza na question, oza na nini, komela biso avant dimanche, toko passer yo en ligne, to sololi to bongisi. Kimia na kolo ezala na biso, wana ezala ki votre mama Asso TV, to monani mbala ya sima. Nzambe apambola mabota na biso, na banzi son eyokani très bien. À très bientôt.